Tout Melibino à venir à ma casse, ma caméra ça va bien. Net TV, Njili Nyoso, Simana Yango Pona Etumba. Comme ça. Dans quelle commune? Dans la commune d'Enjil. Dans la commune d'Enjil. Quel quartier comme ça? Quartier 5. Mais ici, nous sommes dans quelle salle de classe ici? Ça, c'est quelle salle de classe? Dans la salle de 6e année primaire. Okay, mais comment tu t'appelles? Le nom c'est qui? Je m'appelle Balinga Panga Faveur. Voilà, nous passons la parole à l'autre ici. Demoiselle, il y a des gens qui sont venus nous rendre visite, nous sommes dans notre école ici. Ils doivent aller avec de bonnes impressions. Ici, nous sommes dans l'école Maros, comme je viens de parler l'autre là. Comment nous étudions dans notre école? On étudie comment dans l'école ici? Surtout ici dans la salle de la 6e année. Comment voyez-vous les cours ici? On va les cours bien. Très très bien. Oui. Aujourd'hui, par exemple, les maîtres viennent de deux devoirs à domicile ici. Nous avons combien de devoirs là-bas? Il y en a combien? Deux devoirs. Deux devoirs. Quel devoir de quel devoir? Le devoir de maths et le devoir de français. Devoir de maths et devoir de français. Concernant le français, vous demandez d'aller conjuguer quel verbe là-bas? C'est quel verbe? Verbe avoir. C'est le verbe avoir. Alors, le verbe avoir, ok. Nous terminons, nous passons avec l'autre ici. Nous avons vu les verbes auxiliaires, n'est-ce pas? Oui. Il y en a combien de verbes auxiliaires? Il y a deux verbes auxiliaires. C'est quel verbe et quel verbe? Le verbe être et le verbe avoir. Parmi les deux verbes auxiliaires, quel est le premier verbe qu'on avait déjà commencé à conjuguer? On a conjugué le verbe avoir. En quel mot? En mode indicatif. Alors, le mode indicatif a combien de temps? À 8 ans. Alors, les 8 ans de mode indicatif sont répartis en combien de parties? En deux parties. En deux parties. Nous avons 4 temps qu'on appelle les temps communs. Nous avons le temps simple et le temps composé. Nous avons les 4 temps simples. Les 4 temps simples du mode indicatif et les 4 temps simples du mode, les 4 temps composés du mode indicatif. Quels sont les 4 temps simples du mode indicatif? Les 4 temps simples du mode indicatif sont le temps présent, l'état imparfait, l'état futur simple et le temps passé simple. Et les 4 temps composés du mode indicatif? Les 4 temps composés du mode indicatif, le temps passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Vraiment très bien, je crois que c'est limité là-bas. Bravo! Alors, voilà, un grand merci à toi, celui qu'on appelle Soul Nzongo 001 Mabeleno Yango Yanjili. Magazine Abino, qui ne tumbanji le tumba toujours de Rotika Tante. On a retaqué toujours là que ça va vérité, la vie d'impact idéologie. Un grand merci aussi à mon papa, mon vieux, un grand prêtre, Patrice Bimbili, voilà. Nega na onsa etino bolo, sikoto kitina mabela et mon promote, zokota na kati, on a repéré ça indus à Chino Golo Banin. Voilà, mesdames et messieurs, Nega, tu sais que non, tu commences à 5, à tu communes à 5 sur l'avenue Tsanga. Tu vois, ma vérité, pas ma solo, Lucala, ma vérité à Col Malosa, et Bananengani. Et Zala Nengani, vraiment, va comprendre, puisque il y a toujours bon, surtout la caméra, a toujours bon, comprendre les gars congolais, a toujours bon, mon thème, ma belle, va comprendre, a toujours pas de gros bolingo. Malgré tout ça, il y a des dérangements, et ça, on a honte pour déranger la biseau. Voilà, on a vu que je fais un zoom dans la caméra. Donc, on a dit toujours avec Fiskabia. Fiskabia, dans la vie que. Donc, on a 4 photos, mais nous avons raté pour moi deux personnes, moi, ça vraiment bien. Merci le Fondro, Aden charge. Voilà, Aden Makamou, merci na Gradé Moukoulou, merci na Segre Moukoulou, merci na Guy Poulard Mondjeron, ça l'a bien bien vangassé. Bonso, Yanjili, Yasayo, Maswami, ça l'a vraiment bien toujours avec la Fiskabia. Voilà, je pense que c'est mon thème qui ça l'a bien. Ah, toi, dans Tsanga. Donc, il y a la vérité, il y a l'école Malosa, mais tu remets comment c'est moi, Mouké, Terrain, vous allez quoi, Mouké, vous allez référence, c'est Malosa, pas Yango. C'est, il y a Sayo Malosa, il y a Yango, tu n'as pas tout fait dans le bango, magazine, tu le Tumba, vous pouvez savoir là-bas, ça va bien. Si quelqu'un fait un bon travail, il faut le féliciter. On doit féliciter les boss Sayo, parce que c'est l'initiateur de l'idée de la balle scolaire Malosa, les autres, on se l'a tout à l'heure, l'émission. Jupel Tumbu. On suit cette image, on doit entrer à l'intérieur. Vous voyez Moko, les promos, Tobetane Masolo, il y a historique, il y a face à face. Kala Yuma, parce que tu dois tu as tembe. Voilà. Photo, poto, Obenga Kin, Obenga Braza, Obengi. C'est le baril. Voilà. Donc on a la carte de Solana et mon promo, on va vous citer par rapport à une douce. Ça va, on se trouve tout juste après l'image. Je vois dans l'image, Fiskabia.
Oui, Kanga. Kisengo trop na ndena mabino. Mission na bino ezana ya bien, on a porté tout le monde à bino, na bino. Voilà, mesdames et messieurs, dès que tu sais que tu as la vérité est comme Malosa, parce que tu sais que tu as la base logistique, parce que tu as la vérité est comme Malosa, mais voilà, sans plus tarder, avant la bande, présenter, inviter le promoteur à l'autre, inviter à l'autre, inviter à ma solo na couloir, on a coupé sa fisca bien parole, parce que la conférence aux années, longo, bisous, mbale fisca bien à vous. Voilà, merci beaucoup Serge Bolo, merci Nabalangi à Angile Tumba, merci. Dans la diaspora, bah, Kongomani partout, à travers magazine à peuple, ma solo à couloir et puis une télévision, Angile Tumba, ma partenaire Nabiso. Merci aussi à mon père, c'est lui que j'aime toujours de l'appeler Patrice Bimbili, merci Nayo. Et Lelo, Serge Bolo, Bandewar, Nabiso, Nabanzi, et toi, Mimoko, Yabana Angili, na Kombo ya Ndeko Sayo, Ali Moko, ya Bota, ya famille. Malosa, tu es baé, na Katia émission na biso, avec un peu expliquer de Serge Bolo, je crois que c'est un peu ça. Oui, oui. Voilà, sans plus tarder, je pense que tu remets passer micro et pas papa na biso, pas aux invités spéciaux sur Lelo. Otobenge na Kombo, vieux Sayo Malosa, Robenge papa, Robenge oncle, Robenge Otolingi, parce que Azanjiloa, il est né Anjili, grandi Anjili, tout Anjili, parce que Naini a bien compris sur ma solo, il y a vérité comme Malosa, parce qu'il y a des rumeurs autour par-ci par-là, qu'il y a des gens au bord de la vision qui comme Malosa, Ezaboué, comme Malosa, Ezaboué, vérité auteur vérité école Malosa. Voilà, sans plus tarder, on a la caméra na biso d'Axo image, on me comprend cette biso image à l'élo, tout me connaît ba masolo ya biso l'élo, couleur à masolo. Bonjour papa na biso, papa masolo Malosa. Bonjour. Bonjour. Santé ça bien? Faut peut-être la couper. Hein, d'Axo, faut peut-être la couper. Zéla, éviter à côté de la bête, journaliste va à côté de la bête. Action coupée. Bonjour papa Sayo. Bonjour. Bon, merci beaucoup na boye mala mon émission na le couloir ma solo. Merci pe na présence na yo ça biso bien, mais il y a des batmusu batalo na bitano na bango na bani baye ba kombo na eza vraiment nani ko bazo ba batalo partout na monde baye ba. Kombo nanga ezali Malosa Jean. Sayo eza prénom na obeta balé bien, très bien, yango na wana obeta bien ba pesa ina kombo Sayo, mais kombo nanga Malosa Jean. Voilà, là je pense que bienvenue va passer à s'appeler le combo donc combo il y a vieux à la radio, il y a Jean, vous comprenez qu'il y a Jean, il y a pas de bateau avec un combo, il y a ça même s'il y a pas de film, il y a un combo. Il y a ça, voilà, merci beaucoup, je pense que le deux bien qu'il y a histoire vraiment histoire vraie, il y a école Malosa et Bandaka, ils ont nini parce que bah il manque quand il y a vérité école Malosa, il y a des rumeurs Malosa ça il y a le minu Malosa ça qui boy, ça boy les vrais vexos on peut que bah et pas d'ailleurs. Malosa Bandaka Malosa. Voilà, il y a des gens qui sont dans l'homme, donc au milieu dans l'église, au milieu du village. Parce qu'il y a des gens, des gens, donc nous allons apprendre bateau yo kamalo. Bon, tu as la vérité pour tout la ça baïmo kabayanji les tout matin la partout, baï va vérité comme Malosa né baï mais ça on t'a la vision. Bon. Au moni école Malosa. École Malosa ezana lupango ya famille. Lupango wa famille wana eza lupango yaya ya mobali mutasomba ki yango kombo na ye Luau Lumalosa. OK. Mais mutu atonga bandako wana grande sœur, la deuxième ya famille. Kombo na ye Mayinga Emily avosala na grande poste. Yes. Bon. Biso de sto vanda wana, ko vanda na numéro 30. Pour ça deux parcelles. 30 eza ya tata. Très bien. 31 eza ya biso famille. Voilà. Bon, na 30 wana biso to vanda ngai na ndako ya boso locataire moko na shanga leki wa landanga na sibulu ka shanga kimbangiste modéré. Voilà, je sais pas ça m'a tout vraiment. Merci beaucoup. Yé, to vanda na ye. Bon, là to vanda na ye ba proposition et yé pe mutaye na proposition na c'est lobby photo que des poteaux. Les potes on a débrouillé dans ma vie, bien. Ma vie, problème est c'est la qui m'a bosso. L'air c'est la qui m'a bosso. Changa et Bolanda m'a mis balé. Moi ici qu'on a tikali na le pango, na pauvre de faim, grand sabbat. Et après, moi si naïe, au cours de qui du domaine, à côté de ça, bah il faut proposer un babisa au local à yoso yoposo qui ça tout le monde va le pango, bandako et tout bimsa locataire, tout comme sango école. Voilà. Bah il faut proposer changate et militer tatate mezalaki nga. Voilà.
Là, c'était à quelle année on va proposer 83. Voilà. L'air baillé, tout solo na bango. Na bi ko problème ya te na ko poser kango na tata. Pour abalon yo kelanga. Na ke na yebisi tata ba tata ba ya ba ni basala école awa pour biso pe toujours voyager na biso ngam ta suka na tikali na ko kende dans 2-3 mois. Abina bon problème ezate ça yo na ndimi. Pendant que la peste bon pas encore on va vivre tata ndimi ke to sala bo sala école sur nga na ki. OK. Aí je paie avion na ki. OK. Là na ki ba yebimisa locataire. Pour locataire a tikala ki moko. Ba yebimisa locataire, ba yebimisa ba locataire école les minou par arrangeango et comment école na 84. Voilà. Très bien. Au 84 on allait au salle école et qui na Congo ya école les aki ya madame Sophie Nyanga. Moi c'est ya vie. Voilà. Donc on a yé azaki du domaine, yé a Tchaki. Maïle na yé bisoto tché lopango. Donc toi qui n'es-tu associé. Pas tout ça dit papa école. Nagasi les minimum tu ne sais pas kango et école masse École à Kala, oui, donc il forma bana na bana. Et après c'est quoi bisoto qui n'a bisoto. Na 85 série Emilio azana poto ayaki kisasa. Voilà. L'air ayaki kisasa réunion moko ezaki na école. Réunion ezaki na école obika biso ba Congo ndenge to salaka. Noko na biso alobi na ba commissaire des zones bazalaki wana alobi you mwasi oyo azaya biso mutu aleni ko sakana na ye te. Po aza mwasi to bala malgré tout misala mais azaya biso. C'est azalaki wana. Et après ce koyo madame Sophie a sepelaki na parole wana te. Alobaki langage mo mabe na oncle na biso. Wana ngai pe nazala te. Nazala na poto. Yes. Et après na retour ya ye mili. C'est wa biso wa tonga banda ko wana. Yes. Na retour na ye, ai trouver nga abisa ta makambo lekaki madame Sophie a mankaki noko. Menga na moni soko ke il faut que no boma école wana. Na oyana bo école pour ani. Non, a mankaki Voilà, Madame Sophie a manqué qui oncle la présence il y a Terre Émilie, je pense. Voilà, la présence à Sœur Émilie. Pour Sœur Émilie a voyagé à Yaki. La reprise au message. Voilà. OK. Moi, bon problème est dans le talango, ce qui n'a que. Voilà, mais on a une idée pour tout ça sati. OK. Mais là, on a forcé en 86 na Yaki. Yes. Là, on a Yaki, tu comptes un navire. Vient na yebi déjà le koyeli, oyeli pour bon école. Mais tu solo là. Ngai nazo sala te. Moi si azo sala et le réseau les sabiso yango école. Très bien. Moi to buma école ezate métro yo kana to arranger situation. Ay bon problème ezate. Avant de en petit la sélection va plus de 4 ou 5 mois comme ça. La vie bon problème ezate tout ça l'école. Na kamati na kepa diaz. Na comment il peut tout financer ba biloko na école na ko so baba ban bomoni kosoma baba kosoma bilo onyoso mais après ezalaki histoire moko leki ya madame Sophie komona edige kololo azana poto azo yokanga azana poto ngai naki de passage on vient akendeki matadi akende déjà pour un problème à camion falinga na landa ye lobi na yango na koti na bureau na ekuta Didier Kololo azo falsifier carte pour citoyen na koti ngabi o Didier ils ont falsifié 4 pour citoyens. Ils ont bureau de collectivité ou bien bureau école. Le messie wana, professeur messie wana aki mesa 6e. Comme on a aki siwala. Abinanga yopoza susu nani. OK. Aux autres nanga ipe. Voilà monsieur Didier Siwala. Non, Didier est directeur. Kololo, très bien. Leki madame Sophie. Ouais, bah on falsifier document. Voilà, ouais, ben on falsifier document, mais c'est enseignant. Enseignant voilà. Très bien. Et siwala. Ah. Ngabi bon. Olingo yeba so ngana. Banda kala no yeba ngate. Ba oyo na pesa ka ba na pesa na école yeba ngate. Bon no bina la so kinga na zanani, mais na obeta yo, mais na obeto sikoyo te po ba mi continuer ba yoka ke na beta kiyo. Na obeto sikoyo te, na obeto na 16h. Yes. Na bimi na nga. Na kenanga lo kwata otamula ba ibende wana na kwanza na kote bende 16h na ye. L'heure na ye na 16h na ekuta estiba kimisa kimese wana na Didier. Na Didier kimisa ko na nini. Ote tarakaka ezaki manquement na biso bana osala ndenge wana ba bibo problème ezate. Na lobai na ngabe susu elo monter na pokwa nango na zinzela na kenanga matadi. L'heure na ke matadi.
na retour na nga secondaire nga nakoma ki vendredi vie na butu azongi nga na landi na matadi le lendemain nango nga na landi l'air na ye na kisasa na écouta problème ezali na te na bimi na nga pe na kitambula nga et après c'était vers 20h na écouta vie abengisi tata na mama leki aza témoin azati lelo donc ne so botundi na yite so bomoni na yoki bokuta ikona na école so bomona ke na yite mama leki azalaki bango 4. Voilà, s'il vous plaît, papa Zaman pose moquer parce que on va ni vie wana vie mi mais ba pe combo ya vie wana d'autant vie. Grand sabbat. Parce que d'autant a toujours à vie. Grand frère le nez. Il y a ni famille la combo zanani Malos Luaou Lumalos. Voilà, grand sabbat. Grand sabbat. Yazalaki neti responsable numéro 1 abso. Voilà. Le pango wana yem ta somba yango. Yes. Ser nde mutatonga yango. OK. Zomona Yesu bazaki mobali ya semeki madame Nianga Sophie. Oh, S. Voilà. OK, évidemment, on continue. L'air maye ba bengi nga na ndako na kuti père na mama leki na grand na mwasi na ye. Via tu nga bisayo. Makamni ni susu yozo sala awa na ninga poko ya na salini. Oh yoza nani? Oh père, oyebi ozotu nga maso na nani ya. Oh yo ngo beta bisie boye nga bibo. Na la susu na nani na kangi école na mois de juillet. Moi si na yo na yo oza na porte pour moi si no pe amankaka yo oyebi yango na kende poto na nyokwama na lala na babalabala batindilanga ba papier ke na bima na lupango na lala na ba kede la rapé na ba bateau na ba clochard na lala na zip de nuit 9 mois libanda na kota ka 8h na bimi na kota 8 na bima 8h na koti 18h donc ba erreur ni sofuna ke tambula na nyokwama na poto Yes. Likolo madame wana alingaliti na kwenda kubandiko naye uzongona ne so na beti bien le sura pena ngena ngolia leki na shanga so akia azuna magasin na olia na barabara nga Do sanga banzutu. shanga banzutu ko yake ndeli busona OK. yeso kwa koti na magasin oka asuzu biloko na ye nango na olia na libanda dam susu so na ye ndango etikali na koti na bato na ke de la rapé batunyo so ba yebiamo moni ezaki de la rapé bato so ba yebiamo so na ke na ko lala na koti na 18h na 7h na bimi na 7h na so na bimi musala ngo traîner par une mwana makolo Voilà, donc fiscal be wana azola na kati ya mai. na kati ya mai Voilà, ba imbo ka na biso pa pour comprendre que ezali bato ya armée du Sali Yes. so apoto yebiamo. OK. Voilà, continue l'histoire. Et après na bile de toute façon moi sinon a manka ko trop Yes. na lobi école ekufi OK. abimi ngapi ba mona abimi na kenanga à partir du jour wana na vie to sala plus de 3 mois to lobana 4 mois to lobana te to kutana te to lobana te l'air na ina bi à partir de lelo na mona susu ndeko ya moi sinon moko na école te ba didina bana ki sala misala bango na lupango na maduda et pas vie batindi ba papier na yana bango famille moko moi so ba osala kuna bango nyso ba dina ba nani na chakta na porte Yes. balongola ibango. Là, c'était en quelle année au Tégon porte fiscal ya? Wana ezalaki 88. Si je me trompe pas, c'est 88. Mois de juillet. Na mois de juillet nde na ye na kangi école. Voilà. Na mois de juillet mais na wana babanda ko sala na bango leur fermeture école ye na kangi école bango nyso bakei. Na ye na check cadena na porte le pont amne. Ngai. OK. Ngam na boma les minous. Donc c'est moi wana télémia. Voilà, il y a Jean à l'ingénieur dans ma parole par rapport à la radio tout à l'heure. Nous sommes là pour proposer Ninayo. Nous sommes Bobby, Oyaki, aujourd'hui décision, Yako Bengana, famille, au travail, moi s'il y a vie, si je ne me trompe pas. Voilà. Bakende, Oyebi Sagi, on a eu décision, Yako Kanga, école. Voilà. Surtout lundi, na boke binyonso, na bandeko ba Olanda biso, na banzete jour ango na ba date de ba né hollandais école malo c'est banda qui si je me trompe. Non, date wana école malo sana me bandité, ça qui Très bien. vacances. Yes. Et après, l'air n'a qu'à école, bango bakei. Donc, na tout sous ma kamso le bas. Basal to salaki deuxième école na Kimbanseki. École na Kimbanseki to salaki le pango zaki ya madame Sophie. Mais financement nyoso, ezaki ya les minous donc to le bas to zaki ba société moi si na ba mobile ko biso to le pango ya che mayele mena ba donc financement nyoso banda ba ne nyoso na basala.
tozwa un likuta moko te na famille. Bah, travailler pendant combien d'années pour Disons de 84 ti 88. Tous les années wana tozwa un likuta te. Dans 4 ans. Tozwa un likuta te. Même baya otala lokwa bino bwa famille lupango yango yo bozwa un likuta tozwa yango te. Même un likuta. Tozwa yango te. Yes. L'air nga nazalaki bon nakozala mosusu na ke poto na ye. Et après balobi na ngai ke tozosala deuxième succursale na Kimbantseke bana Kimbantseke batanga na Kimbantseke bana malosa na ba poto na bana ba matete masina bana ba na les mino. Donc tosala ndengo wana mbongo nyonso tosala tocha yango na lupango ya Kimbantseke ya Madame Sophie école na bango ezati lelo. Mais production na ngo oye bimisa mbongo école wana eza malosa. Soki tolandi mpe na droit toza na droit ya ekole wana po mbongo oyo biso tomanka yango basala ekole bakosala ngo na misu na nga naki partant lelo bazoconstruire ekole wana Kimbantseke na misu na nga nazalaki eza teke nazalaki te nazalaki bon toefase wana problème eza te bana baza na kati eloko eza te. Voilà, fils Kabia, je pense que tu as dit bien, il y a déjà ça, donc né à l'objet qui école à 40 école. Dans juillet 88, je pensais, à 40 école. Mais pour le fils Kabia, il y avait à 40 qui a joué. Donc, à Kanyongo, il y avait des trucs à l'intérieur. Il y avait un bon, et puis très bloc et belé. Est-ce qu'on fait ça, le bloc à Batou, dans la carte où il y a eu mort? Non, l'air na Kangaki, école. Biloko ezalaki, il y a école. Banini nyonso ezalaki na école. Donc, ça veut dire qu'il y a Madame Sophie. Bon, ezalaki ya Madame Sophie Kamate pombongo bakosaila kuna ezalaki biso totie lupangu bango batie ya mayele na on va dire tu as domaine. Voilà, il y a un domaine. Donc mbongo to bakosaila babiloko wana yango bana bakofutla ba Minerval. Zomona ezate ke o bimisi mbongo na poche na yo non. Balendo bimisa le école bandaki mais après et comme ki biloko basomba bana bazotanga bazobakisa ba banc bazosala ba salle de classe pour to akopoussa ba salle de classe. Voilà. Mon élève na ikango la vandi la na vandi na vie to yoga na te to lo bana te pour na nyao et après mutune so yebaki école les minou et kufi. OK. Madame Sophie a publié en même une église dans Sainte-Agnès que malosa les minou et kufi et le pan wana comme boulangerie. Fils Kabia, Baimboka, Bali, Kolanda, Bisso partout, Malou. Merci d'avoir si ma caméra, j'ai pas le son, je vous salue à passant. Sans oublier, donc, Dieu de la Tiang, de Richard Loué Mayamechol. Merci beaucoup, Fils Kabia. On a papa de lobby qui est à Kanak École. Voilà, Richard Loué vraiment, Mandana Bisso, de Richard Loué Mayamechol, vraiment, il y a maman Yolande Simba. Voilà, merci maman Lali Simba, voilà. Fils Kabia, on a des personnes, mon qui te met en cité, personne, papa le 8 ans à Kanak École, Madame Sophie. Aki ça le minu, les minous n'ont pas dit bambo ou taki na malosa. Mais Madame Sophie a maltraité grand frère. Et moi le bagage no yo garantir un grand frère na. Mais pourquoi grand frère a inaki yo? Bon, grand frère a inanga pour aller malgré tout Madame Sophie a maltraité. Pour vie a joué même deuxième femme. A ba yele na misonga et pas. OK. Mon so ba ba le na ke na vanda na le pont na ndako ya grand frère na bangote na poto. Oh grand frère là a joué deuxième femme né ngai na bana ya me na ndako nanga. Ah, na king. Na king. Lera na ke poto te. Lera na ke ranking wana. Makangelo ti na poto ko tula na bato. Batinda lettre na kanga lettre na lettre na kamati lettre na pespacer sera yana lettre na accepter bien. OK. Zomona. Ki ma ndako na bango. Nala kuna te, nala pa na bango te. Soki na sali mbongo wana ezala ya grand frère nanga. Na bano aider grand frère. Donc faut la tifo grand frère à qui ma vie. Voilà, et Papa Jean, je crois que tous en a étando, bande ko ba la biso ba tamaile ba libéré ba imboka ba bolanda biso. Par rapport à ma propos tenir na yo, batu o ba benga ki ba diaspora ba kongomani bazali bana mboka, et belé pe ba bana o ba tangi na complexe scolaire malosa bazali bana bo parce que les écoles à munene vous avez reconnu le lot dans Chili na monde ça on a zo kana. Tu as tout à l'heure l'éducation kitoko, tu as la maternelle, la 6e, va s'exprimer, très bien, félicitations pour ça. Merci. Si quelqu'un fait un bon travail, il faut le féliciter. Voilà. Maintenant, tu es un peu de Otala. École Malosa est créée na neni ni kokabwa na bino tibo utikuna et comme Malosa et Vandi Sendu Satilelo, bande kwebele, ba kotanga na complexe scolaire Malosa. Donc école Malosa, ezalaki l'air na bombi école. L'air na bombi école vie ayebaki te. Ngana kamati
enseignant nyonso bakei naki ko trouver directeur là na trouver directeur ngalo bina ike école batu baka ba yeba ko école ekufi nga na bon école te na besoin na yo zulanga enseignant nyonso uzonga bokota séminaire mais séminaire wana na ko sala porte le pango fermé. Ah oui, clos. Mutu moko ayebi te ke enseignant bazoza kuna banani baza kuna mutu moko ayebi te. Et en plus na ko futa ba na mbongo na ngai moko. Pour leur grand sabakei, grand frère. Leur accueil na moi si na yeba tika même pas un cours en école. Même pas un. Donc frère de fonctionnement. Et le côté Kaozio. et le côté batike le côté. Leur na côté d'enseignant séminaire. Kamati enseignant na tina ba na tika ba kuna na bina ba OK ngai moko na ufuta bina o VP ayeba te mutu peta mutayeba ka ke enseignant ba kota na école tata na mama leki enseignant ba sali ba mwana basaka 1 mois et demi tina juillet l'air to komi prêt pour to banda inscription na funguli école Akamo maman na funguli école l'air na funguli école ba inscription bandi parce que ba parents bazoya okuta ke enseignant o bakotanga kuna bango kaka mutu baza na 5 voilà ba kamata batinda bana na kimbanseke ezati on reconduire mon cas voilà OK na récupérer bango bazoya bazotala enseignant to bandi ba inscription l'air to bandi ba inscription na moi wana plein à craquer place des assoutés là c'était en quelle année 88 je pense 88 89 yes. Plein à craquer place des assoutés et naikanga d'inscription pour place à Soubana exact. Yes. Alina bengi grand frère. Yaya on de Soubenga grand sabbat. Yes. Oyo bazalaki na mwasi na ye na bengi siye na bibon yaya. Mission nga ezali accompli. Mais azozonga nga na poto. Azozonga nga na poto. École ekomi yayo donc c'est toi les patrons. Tala amikanda enseignant, enseignant bango nyoso, bango to vandi, to sali réunion no enseignant, na mati mbongo nyoso na récolta qui avait inscription na PCI. Au PC grand frère. PC grand frère. Yes. À l'ongoli 200 francs français, à Pessinga, à lui Keleme ya Masanga. Allez, école et bandit, 2 semaines après, à Kenan Poto. Yes. Donc, c'est ça Malosa. On t'a créé Malosa exact que on a ni, on t'a créé Malosa zanga. Donc, on a devant initiateur et idée, voilà. C'est un complexe scolaire Malos. Mais c'est Jean. Voilà. Jean Malosa. On a créé Malosa et Zanga. Mais le pangu ezali ya famille. Mutu atonga banda kwa na liboso ezala sœur. Mutu asomba le pangu grand frère. Yes. Donc, ngai nde na créé kaka Malosa. Voilà, fils Kabiavo, parce qu'il y a un nid qui était. Tanini oyo grand frère wako kabo un grand frère parce que tout l'année on a le bibac après un grand frère pour le moli na bokemba na souffri après ko kabo na maman na ma Sophie nous petit grand frère est-ce que nous petit grand frère Malousa maman Sophie ça qui me m'a pas cité place on il faut ça la passer parce que là on balai oui il faut ça la passer oui fils Kabi on est place au monde wako zuila na population ezala il faut mon anga passer bon so mon effacer bon ba atinde message que na bimananda ndi wana kuni voilà tout moi pose muke parce que tout à l'heure moi publicité au muke na kati dans la vie que mutana sima caméra j'appelle Tumbo et longo na ingénieur Daxo et Voma tout à l'heure moi pose muke tout à l'heure moi publicité au muke ça va on se trouve tout de suite après super. mwana mama yango oyo ozodi solution olingaka kotinda biloko na yo na mboka Congo tala yango yeye puissome 23 yali meilleure agence kitoko oyo ekangamaka na passé gabe mbala soko olingo tinda biloko na yo koma na assurance na sécurité kaka awa tunanga wapi nayebisa yo wapi wana mwana suka bajoka alobelanga na yo kango na kolobela yo ndeko nanga soko olingo tinda agence tala agence malamu pona awa yalaka sécurité na assurance na commune ya Njili ya Zomi na avenue Mwanda numéro 43 référence la Njiloise pona bandeko ya bandale osengeli obenga tozondor ndekuna orozwango e pena bandeko ya Ngola tunanga bipona bisa o vérité lobango
mpona bandeko ya ngola esengeli kobenga ndeko Ize Sungu nde okoyeba epai ezali na référence hôpital Kimbangiste na Bairo Palanka nde pisa 23 kuna yali seuti tombo otinda mutuka na yo otinda wapi kaka na vitam 23 awa assurance lukala luyuma ezalaka nde awa lukala luyuma Voilà, on a les retours sur ce plateau parce que l'autre, on a une publicité, il y a Pasteur Gabemba là. Merci beaucoup, la vidéo sur ta émission, merci beaucoup. Tout ça, toujours, en tout cas, continue, mais émission, on a première partie. Ensuite, il y a deuxième partie, Nango et Gokoma. Moi, je suis parce que les autres, vraiment, moi, c'est Mayangonga. Tout ça, continue la mission, toujours, il y a Jean Begena Combo, il y a Samalo, ça vraiment, toujours continue. Ils sont dans il y a école Samalo, école Malo, ça vraiment beaucoup continue. Azali, ils s'attirent école Malo, ça vous a créé école Malo, ça pour nous nettoyer, balélo, école. Vous avez la vérité vraiment. Merci beaucoup, papa Samalo, ça. Merci aussi, n'a pas la Simon, partout. Pourquoi on appelle ce mot là? Où est le DG directeur général, papa Arnold Malo, ça il est merci beaucoup, papa Sao. Ndenge aux qui grand frère dans au reconduit donc comment on aura DG, je pense que des administrateurs, je pense DG ndenge au ça qui est école à gérer. Au travail qui n'est pendant combien de temps vous avez une rendement école non. Les grands frères ont école. Voilà. On a la zone poto. Yes. Et après les zone poto, la zone qui se soutient en 91. Grand frère a eu mais l'école est marché très bien. Voilà. Bon, mon époque, on a mis quand des agis pas si tu vois, vous avez vu quand tu là, hein? Oui, maman fait maman système, voilà. Voilà. Donc, moi, il y a l'anda, on a y a quand même fait ça été. Et après 2 ans, dans 2 ans, grand frère a eu en 91. Voilà. D'ailleurs, grand frère a eu en 80, a eu en 91, surtout dans poto, et après, il a eu pour maman Kamboya, bantere, tombo, tout na sali. Mais il y a un problème na bangote, il y a un problème na banate. Pour ceux qui n'ont pas ça, c'était le vieux là. Pour y avoir un kabila, ceux qui n'ont pas de pesa, bakamia na yayi. Na c'est pour ça. Il y a qui n'a pas camion, tu as un camion na c'est. Dem ta salayo, hein. Voilà, il y a un salanga. Voilà. Donc, n'a qui n'a problème na été. Mais même les bana paye, tu as un problème na bangote, ba problème est que kota les bana ba ina poto. Pour ngana bingsa moko, famille pe bingsa mwana moko, mais malgré tout ngana bingsa qui pas da au fond. Non mon problème est de l'unité, mais après école on est école les tata na bango ba memanga même tina parquet sa membre ya famille bana ya yedi ba fundanga tina parquet na yepe pona na yo samba na parquet voilà puisque les personnes là faut alba malemi balanda bolamu na oyo balanda tina maloba na yo ningo bana école nous ali vraiment vous comprendre que vous avez partout puisque biazali école kopesa oyo papa Jean a fait ses grands frères de 88 à 1991. Oh, tu viens dans combo à 91, je pense. Très bien. Voilà, on a travaillé pendant 3 ans, 2 ans, hein? 3 ans. 3 années, grand frère Agotik a soit décédé, personne pas à livre. Là, je pense que grand frère a toujours dans mon idée, bon, histoire à malo, ça le fils Kabea, voilà, tout le monde est ici, papa le dit que, bah, Miguel Kokaniko, tu n'as pas convocation à Bana, moi, et comment mes attentes à Bana, pourquoi combien mes attentes à Bana, fils Kabea? Papa Jean, merci Serge Bolo pour avoir passé la parole. Question dans les par rapport à l'année tout à l'heure, au lobby, par membre et à famille, Bana, et comité à niveau comme la justice. Lorsque Bafunda qui est porté au plainte en justice, tant aux convocation, interpellant qui est au comment, et puis aux joies qui message. Et puis deuxième question, Zali, de 1993 puis 2013, on est comme gérant, soit promoteur ou gérant qui n'attend. Yes. De 1993 puis 2013. De 93 pardon 99 les minous donc voilà qui moi si na ye na mbali biso ye koma 99 na 99 wana ye moko après décès après décès na tchaki mwana na ye mtalaki Céline très bien madame Céline ma Céline l'air yaki et après ngana na ye na 92 l'air na ye mobali ya sera banda au salati nakamati mbala ser na bike bosala bino mbali na Céline Céline a sepela kité ndenge ba travail mango alongwe na ye mais lera alongwe pe a kesu suna mbongo nyonso na mona pe indi kutate
namona un écoute à télé na zongi donc na récupéré malosa pour la deuxième fois. Ok. Na ba propre moyen. Yanga. Na yakuta un écoute à télé. Voilà, tous on en place on a pour na et par rapport à la convocation on va tomber fou. Bon, convocation ba na l'air ba funda ngai. C'est ça qui on est. Bon. Nagi na na bobangi te pour na yebeke na ogani na. Na yebeke na ogani na. Même na parquet. Yes. Donc nani agosana commissaire des zones. Yes. Comment on a dit dans quartier 5 à l'époque Kutuzo à l'époque on dit le pont là on les qui mayu Pourquoi c'est na quartier 5 aki tant que c'est Saint-Martin avec commissaire des zones. Très bien, ils sont comme moyens tout rappeler ba le voir là. Ça qui luimba. L'air à moninga poya yepe banda ya l'école à tuninga passa yo problème ni. Babino bana bafuninga ba école les a tatana bango boye. Abi t'inquiète. Wala wafunda na nini wa funda ka. Yaki nini wana. Bana ba to funda kala yaki ba 2000 combien à peu près. 2000 voilà, 2020. pour comprendre. Bah 2020. 2020. Bah tindi convocation dans l'école. Bah bifona pour se présenter. Yes. Bon, la foutu petit ticket na yé. L'air na yé, na se présenter. Bon, bah yé makambo, bah bina bango t'inquiète, zonga na yo, problème ça té histoire comme ça nani même chef à quartier. Bah kende ki même ko luka bana, bah bina bango boyi té ko bozo que ça problème pour la bino. Mais biso to bondi la papa na bino atika pona kana ki vuma na kamata na kangi marke ta kufa ki akufa a excuse nga pas aller akufa mais na ninga vuma ke na prouver que école on ezaki ya été même l'air tata na bango akufi tata na bango atika ki biso to ba oya famille na oya bango na maduda nda kupeza ki inachevé na quartier 10 muta 600 ngo nga. Voilà. L'air que tu n'as que ça le pan, nous avons que bon ça le pan wana, bazo banini a lingo te kal pango. Voilà. Donc on a si la bango le pango. Donc baki bana mo na bana olinga bango mingi mais. Voilà, sous le fils Kabea. Donc grand frère a son des parcelles, je vois. Des parcelles, moko ya famille, moko ya bana voilà, on bana ya quartier 11 10 na Madouda. Voilà, 10 na Madouda. Oyo ya famille zoande 31 école 30 voilà école obotonga école malosa. Voilà problème les années entre bana balinga bazo école ba ou l'école parce que déjà son marade des parcelles parce que so bantu za la so mimi balé moko za la bana moko za la ya papa maintenant ce ko bana bazo la parcelle voilà pourquoi ba le bagaza tata na bango ndenge ni la éviter parce que école na ton école les alliés grande sœur pas dans banda mais tu l'as dit bien fiscal ya ba iboka bata na biso moto a financé quand le baba ma pipitre tout son bango za ki yo voilà siko école ko papa bango ndenge ni la éviter ba le bagé école za papa na bango le pont za papa na bango faut ba récupérer tout. Voilà, nous qui t'a dit, vous savez, à passer, nous qui t'a la pessimité de dette, n'a qui t'a la pourquoi pas babi qui t'a la bioto bota la biso partout, vous allez partout, bota la biso bana aden tout, bambote la bino bolanda l'histoire, il y a école malosa. Voilà, to comment citer la biso vers première partie, to parce que balimbo ka fiska bia to ya sumba la simato ko tout de suite il y a émission la biso oyo masolo dans couloir ya masolo école malosa. Voilà, fiska bia à vous. Voilà, merci beaucoup Serge Bolo, merci Papa Jean, je crois que tu l'as très bien. Bande gobe wa la biso. Vite que télévision est à nous, les Angonga, pour qu'il y ait une émission molo qui nous trouve pour éclaircir Baïmoka. Message, le dernier message, dans le Congomani, surtout dans l'Anjili, au Benga, la Bissomini. Beaucoup de la réalité école Malosa, oui, la réalité école Malosa. Dans la ligne, il y a départ à grand frère, Kobe Bana famille, Kosalama Kamunyon Souana, pour le moment, qui est les promoteurs ou qui gère l'école en dehors de là. Ce que ça est pour tout. Arnold Leki. Arnold na tatanaye. Leki wa biso suka mbumba. Fidjo. Arnold c'est votre fils. Ouais. Arnold c'est le fils à mon frère Fidjo. Ok. Donc le 2 entre tatana bana ba mbali mutu ba gérer l'école. Donc voilà parce que pour tout chiter fils Kabea mbala simato boyeba tango les minou et kabonaki
eloko nini bako récupérer po ya bango etikala pa na yo tolinga toyeba ngo fiscal biron tokobosa nango te ntango toya koyeba eloko nini oyo lemino etikalaki na ekole wana madame Sophie atika pa na yo po ako récupérer ekole ntango madame Sophie ayaki biloko ayaki mpo arécupérer madame Sophie ayaki na intention ke soki naye kobimisa baban bato bamona ekole wana ekomi vide ekole ekufi mais ngai mpe bato nalaki na bango nsima babi nanga sayo soki aye kobimisa baban ekole ekufi bato bakoyeba ekole ekufi mais nalaki na vie moko sumala aosala na sifozal na Diaz Diaz boyebika na quartier 5 wana nake nasombi baban ya sika basombi mabaya donc na mbongo na nga moko toujours ali madame Sophie le samedi wana baye na tota moko ya air série aoza na inga aye po bazwa baban nga nalobi na tata na grand nakopesa bino baban te po biso totravaille na perte tozwi eloko te mais bino kotravaille tocréer deuxième succursale nga nakopesa bino baban te omoni ka tata ya bisayo sosombaki baban pesa bango kaka bokabula baban na katikati bamona kena sasa baban na kinkuzu bimisi baban ya sika po baparent let no po population ezalaki wana bazotala malosa ekufi le million kufi na bimisi baban ya sika na tandi baban na libanda lere madame Sophie tokabulu ne baban madame Sophie azwi ndambo baban ngai nazwi mpe baban na ngai nyonso nakotaki sika nakoti na ekole sikoyo baparent miteni ekiti bayebika ekole ekufi te po baban bamoni baban ya sika baenseignant nyonso balaki wana et après toye kobanda le minu tobandaki malosa na kombo le minu ti madame Sophie alobi tolongola le minu na ye nalongoli le minu nakomisa yango malosa oyo apesa yango malosa nga me nga malosa namona mbongo te namona kombo malosa namona mbongo te namona kombo donc esala yango esengo mingi na kutu nazwaka visa na jour moko wana ok na monsieur le promoteur visa na koti visa lobi na zwi na bareaéroport ya njili awa bata DGK wana bayelinga donc epa na nga namona omoni eloko wana donc place nyonso zozokende bazomonaki c'est notre promoteur donc naka vite fait vite servi mais namonaka mbongo te mpo eza ekole ya famille mais epa na ngai kombo wana nde motu ejwaka rôle voilà ndenge otika ngo otika na responsabilité ya famille na yo voilà non natika na famille te famille basalaka mais c'est moi qui gère voilà famille basalaka ngai na jetaka kudei na poto mais na talango voilà fiscal beya vraiment pour jeter la mission na biso fiscal beya voilà merci beaucoup merci Jean na ndenge on dit qu'on répond l'invitation mais nga annoncé bandeko o bobengaki pour continuer ko benga émission silité les autres sous qui première partie il y aura aussi deuxième partie to continuer ko sur la par rapport à la réalité na la vérité parce que tous a devant l'initiateur il y a non malosa tous a devant promoteur et à complexe scolaire malosa alobi ba vérité musu to kangi parenthèse to bombinan pour le on a deuxième émission dernier message na yo bambote na batui ba to pemisa tout na tika de recherche à des annoncés par rapport à l'entretien to émission na mission bon on a pesi mbote pochanga vous allez étonner ndenge nini boye bon na moni bango ba yé to sali émission ser mbote bana nyoso famille malosa mbote bana tout na oyo ya ye moko de fin na pesi bino nyoso mbote ya trop problème ezate na problème na mutute nzamba za na biso. Voilà, merci à tous qui ont suivi l'émission ma couloir à Masolo biso avec le côté de bakaka la réalité école malo ça te dit la vérité école malo là je pense que vous comprendre que Moussa les à la rapport na biso biso to yakaka wana poto ki tato ko yeba vérité ya école kolongwa AAP to ko kende ko ba vérité mususu ko bon ba cacher ya ba mususu ko ezala mingi je pense que na profite pas que ça mbote ya fiscal bien oui voilà na ya Patrice Bimbili ya Patrice Bimbili les partenaires sous l'Enzongo 001 et puis Serge Bolani a annoncé promoteur a dit très bien à la plateau Angile et Tumba Angile à télévision Bananji voilà à dénoncer la vérité que la vérité complexe que les malos c'est zandé aye zaya bango bana batika banungu ko bumbisa promoteur parce que c'est loko bien commun au mouton ça la kilo na njito na école kitoko malosa une école ba caro ba une étage batika ya continuer vision na eza eloko ela qui pour aider aux amalam pour les école la famille voilà voilà merci beaucoup l'endablement merci beaucoup na famille ma famille malosa pour vous aller na pesimbote na o azali
donc le DG pour l'instant, donc directeur général, donc directeur de bureau, monsieur promoteur Arnaud Malosa, moi je vous salue, à passer pour aller à Pesimote, na Changa Bandutu Nzilo à Paris, na Pesimote, James Mabiala, Nzilo sous play, na Pesimote, pourquoi pas appeler ça à Mote, maître Ange Tawara, il y a pas de mille pays, on a plus de ces mille. Bino tout botala ka mona suka bajoka maître Ange Tawara, bana Paris, bana Aden, association de la diaspora, Nzilo asinyo so ba fondre ba vena nga ba Pesimote Mote. Bah bienvenue voir la télé bah bino so ba sayama swamina surtout tomo bino tout vraiment botala ka biso botala émission ya bino couloir na masolo ya mona suka ba joka Serge Bolo na komina suka boy na biso te po biso msaza ya biso ba veteza ya bino merci beaucoup là ouais c'est ma caméra je peine tout le monde merci Daxo c'est belé vraiment là voilà merci quand on merci à Salman merci vraiment je pense que on peut s'enlever bien merci super merci au revoir à la prochaine émission Toto Melibino à venir à ma casse ma caméra ça va bien Net TV Njili Nyoso Simana Yango Pona Etumba